aza kozonga alapela papa na ye mama bandaki koyoka balobo Rebeka bayokaki lisolo oyo ebengaki mwana na ye Le royaume Congo chante Jésus. Congo Kinshasa, Congo Brazza et Angola. Boyo Kambota Mayasika. Frère David Nzouzi innove la chanson chrétienne dans un nouvel album, C'est Seko. Keba, ce n'est pas frère José Nzita, mais c'est bel et bien le frère David Nzouzi. Confusion est à la tête, s'il vous plaît. Bango nyonso bazali kosalela kaka nzambe moko. Mpe miziki moko. Liloba se moko, Yezu mokonzi ya bakonzi. Lindanda ezali se lindanda kasi loyembo oyo ezali mpona nkolo mopepe ya sika onction toujours Somba Sese Seko album ya sika ya frère David Nzouzi. Que les saints disent amen, que les saints disent amen. C'est ça la parole, l'explication. Le peuple a besoin de l'explication. Parce que donner le temps. Sese Seko ezali moto te, ezali mokonzi te, ezali pasteur te, ezali oyo yokanisi te, kasi yemei. Album Yasika, Sese Seko, Nzambe Azali, Seko na Seko. Nzambe ya Simon Kimbangu, Nzambe ya André Matua, Nzambe mokonzi. Eloba Yemei, leader pasteur, Tobatela Kimia. C'est tout là, Robert. On nous a dit qu'on somba théâtre, qu'on somba musique en Zambé. En tout cas, tous les Sika Nzamba Tineli Biso, la Sosola, partout beaucoup de yango, Awa, et pas un leader production. Ils ont 13 rue Marcade, on a Château Rouge, place à Kobungate. Donc, à Keiza Kitoko, surtout bien à Champs-Élysées, à Tamolongé Zalime, Biso Malili, et puis gentil, Baroya Mabatou bien. Kubosa na pété, Kukatsa Suki, Kukansa Suki, Samuel Zalia à Kitoko, Tunosala Nyonso, Somba Iloko et moi Nzambe, pose ma pamboli. Donc, Balobite, Yaka Awa na Champs-Élysées, leader production. Et puis au moment où on a talou bien parce que Moutanzambe a compris que passe ya biso na biso batanzambe abomaka théâtre a pris le colono écoute ça va diminuer ba solde de pesa na ka ba ko ba 3 euros ba 2 euros pour na ko salisa bana ya nzambe ko bossa na adresse 13 rue Marcade à na Château Rouge na Champs-Élysées et c'est tout l'ensemble. Oye eko mama, esi eko mama. Incroyable mais vrai. Venez voir à Château Rouge. Ça y est, c'est confirmé. La boutique en question est là. Au 13 rue Marcadet, Paris 18e, métro Château Rouge ou Marcadet Poissonnier. Leader production, la main de Dieu. Les Champs-Élysées à Château Rouge. Leader production, une boutique de vente de produits discographiques, CD, DVD, tout pour la production musicale, religieuse, théâtre de chez nous
et autres diverses émissions éducatives. Leader Production, un salon de coiffure mixte pour hommes, femmes, enfants, mais vraiment pour tous. Vente de divers produits cosmétiques pour la beauté de votre corps et votre chevelure. Leader Production du leader pasteur Francis Lola, le pasteur du peuple, le pasteur de la rue, au 13 rue Marcadet, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge ou Marcadet Poissonnier. Le vrai carrefour de vos vedettes de la chanson, du théâtre, du showbiz et j'en passe. Point de rencontre des producteurs, journalistes, serviteurs du Seigneur notre Dieu, leader production pour tous. Ndako na biso. Ndenge kaka sango azali na misala na ye. Misala ebele, yango pe leader pasteur azali na mosala na ye. Ya peuple. Leader pasteur, il faut ozalaka kaka na biso. Eloba yemei leader pasteur Francis Lola, batela kimia. Mosali na Nzambe. Leader production du leader pasteur Francis Lola, encore et toujours lui, vous propose le retour en force du frère Matou Samuel sur scène. Le frère Matou Samuel, en concert live, ce qui est écrit est écrit. Salana yo Yahweh papa. Bona mama Micheline. Salana yo Yahweh papa. Bona Marie Bissam. Salana yo Yahweh papa. Bona bana bana les Zambé. Salana yo Yahweh papa. Le concert du frère Matou Samuel en live au stade municipal à Kinshasa Bandalungwa. Mafuta ya Sika. Onction royale. Oyeko mama, et si eko mama. Nani akotia tembe na liloba ya Nzambe. Le frère Matou Samuel en concert live au stade municipal à Kinshasa Bandal. Un spectacle inédit. Disponible en CD, DVD et en vente exclusive chez Leader Prod du leader pasteur Francis Lola. Disponible en CD, DVD au 18 rue Marcadet, Paris 18e, métro Château Rouge ou Marcadet Poissonnier. Téléphone 06 21 29 62 37. Ndeko, salela bondimi na yo. Somba CD tompe DVD original mpona lokumu ya Nzambe. Eloba yemei leader pasteur Francis Lola, batela kimia.